Dieu de ne pas intervenir sur ce dossier. Mais cependant, la question m'est posée. Je présente d'abord mes condoléances, et puis le plus sincère et le plus attristé au révérend Marcelo Tunasi et à toute la communauté Compassion. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Vous savez, Alain, dans des questions délicates, telles que celle de ce que nous venons de suivre sur le propos du révérend Marcelo, et je voudrais que nous ayons une écriture. Hein, ça nous permettra. Il traverse un moment très pénible. Moi, je me rappelle, après la mort Alain et Maman Abisso, hein, parce que je me disais, moi, j'aime beaucoup ma mère. Maman Rosalate. J'étais en train de commettre une faute, mais je ne le savais pas. Maman Abisso, maman Sokazate. Non, qu'on revivre. Maman Nangaye, maman. Et pourtant, naza mutu akenda ki bokila. Nzamba tindinga, ngamu na bakisi bokila. Ezaka bala mute. So kena chasse. Ok bokila. Ok na bokila musuti. Alors, dans ce cas, je ne saurais pas commenter les circonstances de sa mort, mais je peux au moins tirer des leçons pour nous affermir Batoumousou. Voilà pourquoi, si nous voulons vraiment être disciples du Seigneur, nous allons poser les fondements. Nous allons avaler les rouleaux. Nous sommes dans Job chapitre 3, le verset 25. Pendant qu'Alain Azolou Kayango, lisons la parole de Dieu. Et merci beaucoup. Jordan est déjà là. Qu'est-ce qui est écrit, Alain? Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, ce temps on a fait là, on a zobanga. On les a commis là. Exactement. Mais on a zobanga que koko milanga. Na gozango. Mana nanzambe otoyoka. On a zobanga. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute. Aujourd'hui, la première leçon à tirer, c'est que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Un enfant de Dieu, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime, il en mangera les fruits. Bon, il peut koufa. Et ça, la mouya ya liloba. Ya lolemo. Mais ouais, il n'a qu'à maloba, on a répété en haut. Tu ne peux plus refuser. N'importe quoi en français, le vin est tiré. Il faut le voir. Alors, comme il a une minute au cœur, peut-être l'erreur que je pourrais dire, sans lui attribuer dans le bateau, le diable rôde tout autour de nous cherchant qui il va dévorer. Maintenant, quand le diable a joué Sabiso, il cherche à savoir où se trouve notre faiblesse. Parce qu'absolument, il faut arrêter un ministère. On se dérange, on se montre pas brebis. Hier, après, à Zoluka, où se trouve vraiment sa faiblesse. Et je pense, avec beaucoup d'humilité et de modération, que l'homme de Dieu en avait fait de trop. Il avait trop exposé maman. Il avait trop montré au diable où se trouva son talon d'Achille. Je le dis avec beaucoup de respect et avec réserve. De la même façon, vous savez, il y a une très grande leçon qu'on a tirée dans le livre Esther. Dans le livre Esther, roi n'a pas cessé de vanter la beauté de sa femme devant tout le monde. Mais le diable a compris. Il faut qu'on touche place monter maneza. Les faiblesses. Faiblesse, c'est monter. Alors, il y a Ndeko Marcelo et Mouranaki. Il en a tellement exposé au point où le diable lui a fait dire ce qu'il craint. Parce qu'il ne croyait pas que Pierre, quand on a Jésus, que Nkolo, Jésus a gagné. Alors, hors de moi, Satan. Il a démonté. Jésus a gagné Satan dans notre pétalo. Parce que Yonani, si vous êtes vigilant dans Malouba, on risque Satan le bilan. Donc ça veut dire en d'autres termes, au monde cher, c'est le lieu de la vie, c'est le lieu de la mort.
ya omena ntango akala basacrificateur banokotaka baclochette clochette simba ebandi ti libanda so okoti na kati ya lelo sang de sang eke so okotaki de manière impure okokwaya kuna okokufa kuna la chair c'est un endroit nazokamwa lelo ekomi moto avandi na chair avandi beta masolo ya bana na ye masolo ya mwasi na ye masolo libota na ye non. Et voilà la famille, balobi sali, bonjour, bonsoir. Ça dépend quand il y a RO beaucoup tani na émission na biso la famille vraiment to linga bino mingi. Oh, eza chaîne na biso, ba chaîne na biso ya famille Libota News TV. Yo au côté pour la première fois vraiment au s'abonner, to singo pardon, au s'abonner, au cliquer la cloche de notification pour qu'à chaque fois ce qui te émission et comme la yo au s'abonner, au liker vraiment et que ça la biso bien. Penza ba commentaire na bino et ça la kabiso bien pour que toi avancer na mosala voilà balobi na kata chaîne na biso awa vraiment okoza makambo ya bien to finga raté eza chaîne moko éducative vraiment okoza la général jamais de si voilà la famille j'espère que toyo ki biso nyonso maloba ya Roger Baka o aza moko ya ba pasteur to loba o pe aka ko sala ba analyse na e na kata internet ba bengisaka ye. Alors, bien c'est qui Roger Baka par rapport à la situation où il commis, il y a maman na biso ou à outukotika biso. Bien c'est qui Roger Baka na émission pour que ame kapé kopé ça ba proposition na par rapport à liwa il y a maman na biso ou ya tiki biso. Ou azali moi si ya pasteur Marcelo. Mais elo komoko na koke koloba liwa eza pour la mutu nyonso. D'abord liwa eza pour la mutu tout parce que biso stoko kufa. Et là, tu es muta kufi lokola mosali na nzambe to moi c'est mosali na nzambe to moi na mosali na nzambe ba makambo ebima ebele liwa o mama blanche akufeli ndinga akufeli to mona ngo déjà na ba sorti union c'est pas batu tout au mona ozo mona étrange eza na ngo wana ti batu bakufa na ba arrêt cardiaque batu bakufa na ba jara ba liwa bongo dans la qui des maladies temba mo aisala maka mais chose grave ce qui est comme pas basel na nzambe neti boye tozomona ce n'est que normal ce qui ezo lobama ba analyse ezo sala ma c'est parce que baza ba homme public maman blanche pe azaki servante die azaki dans femme publique yango moni liwana yefo e ba poser ba question ebele il faut les canaux internet parce que bato ba kufa na ba jar même liwa na maman blanche mine pe ba yebana pété les kaka na ba famille et les kapé na réseaux sociaux. Alors ceux qui a maman blanche les canaux réseaux sociaux c'est parce que Azaz qui servante de Dieu et puis abala sous un serviteur de Dieu donc ce n'est que normal ba analyser ça la tout bon par rapport à ba dire il y a papa na Roger Baka à lobby ma bête vraiment na contredire il était au moins notre pasteur, Papa Roger Baka, a admis un pasteur Marcelo en tant qu'un serviteur de Dieu. Parce qu'il y a un pasteur Moussous au Baza qui ignorait, ignoraka, Basel Nanza, mais le tout comme on a papa et pasteur de l'île, si ou azo ko ignorer un pasteur Marcelo, azo ko ignorer bon yé, aza Moussel Nanza, mais bon, point d'interrogation. Quand les Bibles bito JGT, mais pasteur au moins. Aza vraiment convaincu que pasteur Marcelo Aza Moussel Nanzambe de 1 de 2 makambo a utu koloba que pasteur Marcelo a exposé qui moi c'est trop sur les réseaux sociaux exposé qui moi c'est d'ailleurs alors diable a lukaka parti moko est faible ayeba qui est faiblesse il y a pasteur Marcelo et ça qui est pas moi si naie toyebi même na histoire on la Bible Samson makasa Samson ezalaki na suki na ye alors moi ça comprenait qui tango akate ki suki na ye to mona ki nde Samson akweyaki donc pour dire que moi ça doit être moko hasard faible et puis devant pasteur Marcelo moi si na ye azalaki tout pour na ye alaki nyonso pour na ye a manifester ki ngo o mutu tout ayebi ke pasteur Marcelo alingaki moi si na ye d'un amour vrai alingaki pena moi si na ye apesa ba témoignage to mona ki vidéo zo circuler hein vidéo azoloba azaka pembe na blanche ezala ndeni bato bakufela moi si
et mon quoi c'est que ça kato zolia zol kaka tumbole pa lobisa c'est que ça y est si ko soka ça te na kozala ndenge tu vois. Alors tout ça diable a moni point faible na bien aye point faible ni isa moisi. Le point faible ni isa moisi yé azoboma ministère nanga parce que azotia ba parole de Dieu ba bazo bongwana ba bazo salabe il faut lancer il faut qu'on a longola moisi pour que dans diable à côté les places wana. Et puis papa Roger a kem plus loin le bim pour la déstabiliser mon sala nzambe mingi ba kendaka na foyer parce que baby ki na foyer na ye déjà et za place ba ko buka mutu pena mutu maseke ekita eza bongo ba diable azala bongo. Alors toyoki j'espère qu'ils sont toyoki des pasteurs à lobby bon idée o apesi eza bon makambo à lobby eza bon eza nango bien ya ko pesa conseil et pas ndeko pas pasteur Marcelo ya kolobake a exposé qui moi cinéma casse. Alors diable a moni place eza faible et qui pour moi ciné yango linga qui a utilisé a meka moi ciné pour que les lois comme boy eza bien apesi conseil na ba sali na nzambe o nyonso ba zawana pour na ko exposer basi na bango faut ba bombaka basi na bango devant cher moi si bana il faut ko bombaka bango mais eza bien eza mabete à lobby siko passe eza kinini ezalaka juste il faut koyeba moment nini ya koloba makambo oyo omoni bamakambo so ezalaka mpona moment oyo ata olobi pasteur Marcelo oyoka après moment oyo ezalaki moment ya kopesa makasi ya kofortifier pasteur Marcelo kaka. Donc rien que ça bandeko na ngai ozomona parce que aza na choc koloba makambo nyonso ekoapporter loko moko te eza na solution moko te parce que conseil o eza sur kopesa pasteur Marcelo te po eza kopesa basali na nzambe mosusu et puis ye peut yebi te soki obala ou pas on ne sait pas j'espère qu'obala eza conseil akozwa yango après mais pour le moment basali na nzambe eloko kosala eza kaka ya koconsoler homme de Dieu votre collègue boza wana mpona koconsoler ye koyaka kopesa makasi kopesa force quoi qu'on juge les choses quoi qu'on le bac oh non moni à ça là qui va donc c'est pas encore le moment tu vois c'est pas encore le moment quoi qu'on le bagnon soana moment oyo eza moment ya kopesa e makasi ya kopesa e force les tolobaka kopesa force penza pour que ayeba ndenge ya ko se tenir ndenge ya ko zala era atali pe mission na bino atali pe ba collègue nanga balobaki boye epesi makasi et non ya ko loba lisusu ko ya ko tchai susu panzi likolo ko ya ko loba makambo belé ezo sala vraiment kitoko te bandeko nanga ezo sala kitoko te et ça vraiment bien te sunga te bandeko ngai parce que moment autant muta kufi eza moment te ya ko charger na ba makambo belé ya ko mona ko continuer ba réflexion na suko raisonner pourquoi la bande ko exposer moi sinon pourquoi na ça qui boy non ozo mona tant hôtel émission là et comme ça comme ko poser ba question mais au contraire ceux qui vont fortifier et pese makasi ya ko se tenir aller la moi c'est na kimia ceux qui m'a kambale ko ya après ba conseil on a ce ko ya après matanga et ça peut problème te ozo mona ba sel na nzambe vraiment tous à la prudent tous à la prudent moninga tanga kufeli bozana pona ko soutenir ye bozana te pona ko tuka tukele to tu komona pasteur Denis les makamba o tu ko loba a tu ko bimisa ki faut pasteur Marcelo aya ko tubila makambo ya sali o ya yebi est-ce qu'il a un sens ou bien c'est le moment o moninga zana passe zana choc non nyoso ka po botala meloko no alu no loba ka yangwana o talama batala yo boko cha ba vie c'est pas bon la famille c'est pas bon to kende wapi monde au monde on to kende wapi monde comme na suka mabe ko malamu ko mabe to se ba te place ni to ko place ni to ko télé mais la place ni to ko vanda ça fait très mal na réseaux sociaux o yeli biso o quand na lo ba réseaux sociaux ba mfie la bona linga bien mais biso ba congolais et la biso na linga moko ya mabe vraiment en tout cas to meka ko changer ko sala bien. Voilà la famille en kana qui pona ko to meka ko solo lango parce que moment où tu as vraiment la matanga maso blanche avec qui servante de Dieu avec qui mutu moko avec qui exemplaire photo le na limemia photo petite ba vidéo na vraiment parce que tu as ba douleur tu as ba choc ceux qui a ko lobeza photo ya ko loba
Ce qui pèse dans notre tokovane, mais ce que zali, en tout cas, il faut que tu aies pour le monde, il y a Internet. Voilà la famille, Natiki Binobo, partagez, liker. Bye bye.